Fidèles Internet de EHP Média, bonjour et bon dimanche. Bon dimanche partout dans le monde, vous qui nous suivez. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Ouagadougou, à Paris, à Londres et à Washington. Vous qui nous avez choisis, laisse-moi de vous dire un grand merci. L'actualité reste dans la ville-province de Kinshasa. Félix Ouazekwa est de retour à Kinshasa en provenance de l'Angola, là où il a eu à mettre tout le monde d'accord avec la danse Fimbo, de même que héritier Watanabe, lui également qui a fait 3 semaines du côté de l'Angola. Lui aussi, il a eu à mettre tout le monde d'accord et nous aurons les recevoir dans cette émission dans les jours à venir. Et nous allons pouvoir continuer cette émission pour dire le rendez-vous avec Yajosar Nyokalongo. C'est toujours ici chez Extrêmement Campagne où nous arrivons à passer des très bons moments. Dans cette émission d'aujourd'hui, le plaisir est pour nous de pouvoir savoir que pour nous, nous l'avons dit, mesdames et messieurs, fidèles Internet, nous ferons de notre mieux pour recevoir tous les artistes musiciens, tous les artistes comédiens, parce que nous avons dit, nous serons obligés de dire que nous sommes fiers de nous parce qu'ils sont passés chez nous. Comme today, mon invité d'aujourd'hui principal, c'est Yamodero Oyo Batu Nyonso Bayebi. Na demande Nabino Ndeto Sali, atterrissage forcé avec mon équipe. Ponce Mokosolo Azanasima caméra. Un grand merci aussi très simple. Nous disons un grand merci à l'honorable Bachayimbi, l'homme qui s'efface avec gentillesse et qui se porte avec noblesse. Un grand merci à la grande famille et à la qui se trouve depuis Paris, Madame Léonie et à la Vanessa et à la à Serge Bola, l'impresario, à mon ami Miguel Bakinama. Nous disons un grand merci au boss Willy Kalonji depuis ici, à Jérès Peugeot et à celui qu'on appelle lui avec le dollar, il n'y a pas de trait d'union, Hervé Massaro, à qui nous sommes prêts à dire bonjour à Yamodero. Ça va? Obisco plaisir, il y a une émission Oyo, ils ont la maïle na maïle, basala maïle moko. Ouais, maïle na maïle égal maïle. Oyo, nesi tonton on a ponce, notre simbelenga ou à la réalisation, ndeto sala maïle moko. Donc tu revois na biso. Ok. Ça va? Ouais, ça va dans Ngolo Nzambe. Na longola na chapeau, na respect à public boyo, vraiment na pesa ka bango respect. Ça va par la grâce de Dieu. J'espère que tout va poser de la question mais rapidement. Parcours na yo. Ouais, parcours na ngai vraiment na lingaki théâtre. De parcours na ngai Mutama Sebe. Il est vraiment Mutama Sebe. Quelles sont de tes pièces aux alara Yamodero Vandi na pièce nyonso oyo sala ce qui te revient en tête te dit wana pena ça va oyo sala que non Yamodero abima facile malewa oyo ya obo sala batu miso ba kendaka poto ouais malewa oyo to sala ki et profiter na batu miso mais ngam na koma pièce. Tu peux nous confirmer que non malewa nzonzing wana ke nzonzing dem te bimisa aussi on peut le dire na façon msusu na bimaka déjà na kin et puis nzonzing ne mutu et puis misinga yi na libanda mboka bato ebele vraiment balingaka bayeba na ville province de Kinshasa ou bien na Congo mobimba groupe nini ya liboso oyo ebanda makambo ya nzonzing ya groupe salon. Groupe salon boyoki ndefi alobi groupe salon. Alors lelo oyo soki mutu peut-être aye et pas modéro naza na posa na sala théâtre tant que expert professionnel conseil nini opesa ye aya parce que yoza grand formateur ou bien aleka nanu par bande de l'école na ina ba groupe théâtral comme ebele so nga na boyi akoki ekota na groupe mosusu. Par contre que soka ye pa na nga te peut-être akozwa moins formation moko ya fourmi ya moke soka leki ina te parce que nga yesu mutalakisa nga théâtre. Donc normalement quand bazobenga groupe ya théâtre il faut un formateur parce que kala toyebi ke abosa théâtre il faut leka na ina mais lelo oyo ba groupe ekoma ebele bazozwa bao bayebi théâtre te mbo balakisa ba musala et musala nini balakisa bango. Le problème est là, c'est ça, il faut mwana ina moko na kati ya mouvement oyo akoki ko assumer répétition pe na formation ya bato.
Alors, au moins, pas même 3 ans, 2 ans à théâtre, à ça la troupe à théâtre, à la télévision, c'est bizarre. Les Canaïla. Il y a un royaume de ciel. Si on est au royaume de ciel, mouton na posa, aya, yo son c'est sous naïna. Ok, tu as l'impression que si on a bouillé, ok, quand on a coupé sous formation ça. Donc, nazawana pour na koyamba batu nyonso oza vocation, oza bango na makila pour na relaxa ba musala. Na ba groupe ndongo lobi groupe ali bosso ezaki groupe salongo. Kala na ba pièce auto banda kotala. Bien sûr, les lopé ça va, mais kala ezaka ba théâtre moko éducatif. Ovandi ozotala. Mais lelo comment okoki ko expliquer biso ba fille ya lelo oyo bakomi kosala théâtre et omi lokola bazoya na théâtre na sima eloko moko boye pour se voir tout consort oko expliquer biso ndenge. Oui, oko a raison, mais quand on sous pe ezali ke théâtre tozo ko éduquer masse. Tant to lati si fille moko bongo ezate ke non azala ka bongo. Peut-être to lati bongo poto éduquer ba fille o bazo lata bongo. Donc rien à voir na tenue parce que biso tozana na ko éduquer masse. So na fille mais na biso ezaki ba fille wana baza mobulu. Tokolatisa ba fille ndenge esengeli bazala mobulu mpona ko éduquer. Mais non pas que ba fille na biso nyonso tout baza mobulu. Non, to lobite ke ba fille nyonso baza mobulu. Mais ba fille ya lelo ozoma mpena ke en pleine scène. Façon na ye kaka ya ko jouer peut-être au mona mingi bakomi ko beba à partir ya bandeko na biso oyo baza na Europe. Au mona rabo na bi pecho na baki tango ya na kin moi genre lobby oh non mtatiki ngana zemi boy tout consort. Éducation et utaka toujours na parler et si kani abimeli pona sala théâtre ngana etikaka bana na ngai non seulement ko laksa bango théâtre na pesa bango na éducation na comment savoir vivre na ndenge nini il faut se respecter pour bomoto basomba te donc na laksa bango nyonso est-ce que lelo oyo na théâtre lelo théâtre ya kala na ya lelo place nyonso lo baki ya lelo ça va bien kala ça va na kala wana zo benga théâtre ni na kala to na ba théâtre to na ba ballet ya ba lianza to na ba théâtre ya badanga na to na ba théâtre ya ba mulangi ya pembe to na ba théâtre ya maboke ngalema tout ça ya passé wana na ya lelo tant que expert doyen tu te dises que non aujourd'hui ça va ou bien kala ezaki mieux. Aujourd'hui ça va par rapport à passé. Par rapport à passé aujourd'hui en tout cas ça va. Ya kalezaki batiko mono ça la théâtre ezaki donc on dirait théâtre kaka comme on est au benga mais lelo ba artiste et comédien ba somba même tout. Ya lelo ça va. Ya lelo ça va. Alors modéro tozaki en fait toujours continuer toujours avec cette émission pour que toi et tant que doyen, j'espère que vous m'élevez trop à monde. Ça fait combien de ans déjà? 33 ans sans groupe. Je ne sais pas comment expliquer biso 33 ans sans groupe. Mais aux Salabantunding, vous payez les gens, ils appellent un bateau, bazo longwa. Mais pourquoi sans groupe jusqu'à là? Le groupe n'a sali déjà 15 ans. Yabodero. Et la question Mouroboué. Mutumo a bien posé au cerveau credo en Paris. Est-ce que ezaka nécessaire pour y baka que loko zolia? Oui. Et ça n'a pas de souci parce allergique na biloko mususu. Alors les logo o ebibisake ba mbuma na nzoto. Alors les logo o epola. Il faut tala ngwe lo ni na zolia. Soko zoko lia o ya munoko sebo. Soko ba kolia ba côté mususu pas maladie transmissible comme ebele. Côté musunisi. Il faut aller au réseau. C'est nécessaire. À tous ceux qui ont ça vous arrive aussi de comprendre que vous êtes les ambassadeurs de la culture Nabiso. Donc, tant total Rabino, et la famille Mobimba, Tozo Vanda, Tozo Tala, ba reproche à Rabino, surtout yo, Naebisayo. Et ça, les locaux moboy, ils ont les camicolo, na ba réseaux sociaux, na ba téléphone, na ba ba petit baoteka, nini, lelo nazana yo moko, boko expliquer biso ba petit bazoteka nini. Ngana bana ko mituna, nazo lukande ba réponse, ngana ko masuko pesa réponse, ngana zo tuna, ba petit baoteka. Ponga nyangala kata mo bisenga bi ba pichona ndi bazana baoteka. Na tali bango bona maboko basimbi rien.
mais bazoteka nini marchandise on peut pas doit que nangote mais ba petit ba oteka kaka c'est étonnant hein? Donc ngana yebi réponse mais tona opesi na ba endroit précise ba petit ba oteka parce que nazaki liboso tchétché baza oteka liboso tchétché oteka nga pe na yebi te on azo ba ko lo makambo ba ndo kana bien te ne batu bana posa ba yeba mo bobeke non ba yanke ba yeba ba petit ba oteka ah oui ba yanke ba yaki comme en passant na litoyi na ngana yoki loko niti nya ngala kata boko boya ye kaka mutazo ko insister kaka ke ba petit ba oteka mais nga mena na yebi na ngate ke ba petit ba oteka nini. C'est vrai ça. En tout cas, c'est vrai, il faut chercher à 2h du matin. Na maboko pe basimbiri. 2h du matin. C'est yo que notre suluka biloko somba. Ya biso ba biloko nzote comme ça biso ba sadio te. Lem sou na la rabutu te. Okoyeba. Comprenez que nous sommes avec Yamodero. Je continue cette émission pour dire un grand merci à vous tous qui êtes branchés à travers le monde Walobi. Hein, mon cher ami Marc Manzaka depuis Allemagne. Merci à toi. Alors, Yamodero, Balobi que théâtre Zomisima, Matoli comme Oso, Naibité. Fochamboka. Boke Saline. Non, mboka na biso vraiment, biso artiste et comédien. Tozaka wana, po niti na buzoba. On dirait ça Moussala Mobimba. Ils ont un département, il y a art dramatique dans l'Université nationale des arts. Les gens Moussala, Oyo Bako Pese la biso pe respect. Tala bandeko mususu ya bamboka mususu nde bazoko évoluer po mboka na bango ezokota likambo na bango. Or art oyo biso tozosala eza pe richesse mususu na kati ya mboka na biso. Mais mboka na biso vraiment ezobeta biso bakara ndeni tokoma bisenga senga te. Yango nazobisa na public azolanda ngai eza na agence moko en Africa et pona kosunga ba comédien oyo sepelaka na ye keke na www.onafrica.com au mona comédien oyo sepelaka na ye osomba carte ya en Africa nombre ya carte yo osomba sombi carte à $25 otindeli ndeko na yo $25 oyo sepelaka na ye mbongo botindela ndeko na bino na so botindeli par exemple Modero bazwa 10% mbongo nitika na agence 10% mususu ki na bandeko basa succès mais basa na kombote 10% mususu ki na bandeko oyo bakufa lokwa ba vient sans souci ba vient na biso mambri koko ba mbongo neki na ba famille na bango nzambe ozanga kopambola bino te donc boinde beaucoup kosunga kata biso ke to bengela kata nyoso to senga ka bino. Merci dans ces messages ya bien ya ke kopesa ke bwaka libanga donc à déformer vraiment histoire pour libanga moko il fallait bima pour libanga na zoke bimi moins 200 moins 5 ya par rapport à salaire et l'autre par rapport à la réalité il y a théâtre bangouement obino bosalaka babino ba esobe ba saisali et les autres ba succès oyo bosalaka c'est par rapport il y a pièce et simbi ou bien ezakaka ke makila eloko ya robota manango parce que yo ngana mona que ozobima donc yo so obima na bat bageti ko na re alors ça que peut-être pièce wana et simbi bio ezakaka yelo mo ya robota non eloko ya robota ma ezalaka ki ozana art na makila c'est bon mais ça travail bien fait et pour ceux qui ça travail bien fait ça ilo mususu na sima travail bien fait au moins en succès on a penza et qui moulaité donc travail bien fait de ça là que non au les kamutol ba tu jouera bien donc travail bien fait donc amoureux ngai na za ya répétition et on a zo conseil na bandeko vraiment il faut tout répéter quand même que banzonzi bandeko to moko se benga ko mi benga ka ba professionnel mais pour répéter Michael Jackson pour faire plein de répétitions donc répétition est nécessaire. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin de cette émission, c'était un réel plaisir pour moi Yarosala Nayo donc nous sommes vraiment arrivés à la fin. Merci encore une fois. 2 personnes. Voilà, apprécie Papa Jeff, apprécie Maman Anne Mbote, apprécie Timothée, vraiment na Carolina, apprécie famille Nangawana Mbote, apprécie Nicole Soulia, apprécie Aminata son père, Mireille Boukoulenge, wana bakonza groupe Nangai Tuke Lomboto, Bambota to. Napesi bambote na batu nyonso tu balinga ngai batu nyonso tu basepela na musalo bayebi bango moko na tanga bango to lelo na lobi na tanga taba na ngai ya mouvement nzambe kaka yemuka yebi kesumo babi kolia olia karana ezala ya solo to ezala rapo na maboki so na lobi ke na liaka ya lokuta maître Guntera loba to sto lia na etro ekola fufu na Thompson à 50 francs à l'époque.
totiki tosimisi bato mosusu na maboko me tosisi tro ekolo aondimata alobaka akosi biso so na biki lokuta na scène on a battu tout et ça pena normal. nga mpe na comprendre yango te modiro aliaka bongo vraiment na comprendre te. Merci beaucoup, vraiment nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est un réel plaisir pour moi. Je dis un grand merci à toute la famille Kibala qui nous suit depuis Palais Royal. Patrick Kibala, Thérésia Kibala, à Ponce Mokoso, le Balobi, caméraman en privé, à Konepa, à demander. Nous disons un grand merci à vous tous qui êtes branchés avec moi, Balandarangaï. Merci à Benoît Balobi, le meilleur du groupe. Garçon, Bafimo, bien. Salama groupe, moi, WhatsApp, le meilleur du monde. Oyo basolo amasolo kitoko ba serbo credo ba manzaka marque donc tout le monde balobi Tracy Melenga proto c'est Kamoke c'est tonton de la presse congolaise tonton Juvenal un grand merci à vous tous qui êtes branchés ba otu balinganga garçon je t'aime nakati ya Luanda tonton Nabino Yeyo on se retrouve à la prochaine numéro merci.